L'histoire du jour na Dikina TV, Kodi alibota, Poke alibota, Bomengo alibota e simbama na maboko na ngai. Na ndenge moko, na comprendre ki tita, on a ko comprendre ça déjà trop tard. Na boma batu, na sala ba sacrifice. Oyo, naza ko regretter yango vraiment makasi na mokolo lelo. Mais, nzambe na mawa na ye, abimisa ngai. Tango, na lingaki na kufa, tango sacrifice a kopé ses alliés sous te, nzamba ye kosala ni kokutana na ngai. Suivez l'histoire du jour na Dikina TV, so nzamba liboso mona ngai, s'abonner, so que s'abonner, fina na cloche oyo eza lokola ngonga na mepandi, notification na liboso, po yo sala ni no zanga kate ba émission nyonso to la champion na ba na kotia na chaîne. Suivez l'histoire du jour, vous ne serez pas déçus. Suivez. Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, notre m'a dit, Dikina donné quand on était là, Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou. N'abonnez pas à Dikina TV partout dans le monde. Et si Kabozali, et je dis bienvenue à nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout et de rien. Et je un grand coucou. Notre sponsor officiel à Dikina TV, mon vieux Benzo, la moto kata, le 4x4 double pression. Il y a Suède. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana monde entier. Boyo kalisolo. O ezali témoignage. Ndeko mama pesi lisolo. Kotalisa ndenge ni monde a ténèbres. Ezana makambo atina te. Ndenge ni satana pesaka. Po yebana ko récupérer. Eloko yo fele na mokilo ezalaka te. La championne. Nazalaki mwasi ya libala. Tozalaki na biso ba petit débrouillère. Et sika to ande ko futela, na ande ko teka. Ti na kombo ya kabri, kwanga, nazo tumba ba biloko mike na coin ya lopango, liboso ya lopango pardon. Vraiment nazalaki mutu mona ande ko sunga malgré nazalaki na bozuité. Ezalaki ndengwa depuis au mwana nanga depuis nazo kende ba classe, ata nazana lipa o ifona kabola baninga nyonso. Donc ezalaki na lobali kabo nzamba tiaki kati na ngai. Même temps na ye kokola nande ko sunga ta nazaki nango mingi te nange ko mona muntu na pasi te fona sunga ye nange ko mona muta ke la te soki nazana ngwe fona sunga. Donc c'était ça eza ndenge wana nde nzambe abota ki nde nzambe sala ki ngana zana motema ya compassion noko na ngai pardon papa leki na ngai abela ki makasi fale basala ye opération. Basala yo opération ya hernie. Vraiment et comment qui grave donc comme ya kokoka isoute ba kan parce ko soko télématé. Libota na biso tout ça qui na biso na mbongo te. Moto azalaka na mbongo zaka tata mo na so misa kufa libota comment qui par terre moto na moto mi débrouiller. Nde nani tata na bango donc ende kwa papa na bango asali nini alongwa ki na mboka po aya kosala ko subir opération mais ba somo basenga ki na Kinshasa ilega ki tellement makasi moya kosala autrement izala kité ti ba ye kosala ngoka na hôpital la miki wana basali mbongo basali contribution bato mawa mais yenda lobi vraiment écoute na ki peke nazwa ki mwa nyungu na ngai moko donc na biki te papa leki na sala nini na sunga ye tango ba opérer papa leki vraiment azalaki content po ayebaki ke mbongo eutaki epa na ngai. La championne baya kotala ngai na kikuku na ngai. Papa leki ya mukolo donc na lobande kwa papa po papa na biso esi akufa. Papa leki ya mukolo na leki na ye na tata mwasi mususu baye kotala ngai. Babi Janet ndeza wana yoza mwana moko ozalaka na mutema malamu. Oza na mutema kosunga. Otalaka muto monaka mutu na pasi te. Osungaka biso eza mbongo ya mobali na yo. Mais soki yo ndimi obanda kosunga libota na yo na mbongo eko ute epai na yo moko. Po batu nyonso na famille balobaka. Soki vraiment ya Janet loba zanga
ata mayo ko pesa. Donc vraiment bon mengo na biso il faut ezali pai na yo. Yo nde fo banda ko sunga libota na mbongo ute pai na yo. Ko talela mobali eza malamu. Me tala ngai tata na yo. Soki yo opesa nga mbonte menenga kina kufa. Me soki ezalaki lemso na mbongo na mbala moko lemso nga ko sunga nga ya koleka. Yango biso ba papa to moni Jeannette to sala nini to sunga yo o banda ko sunga famille na libo na mbongo ya yo moko na mbongo ya mobali te. Mama Jeannette alobi la championne na seki na bi papa ibino pe makambo zanga boko songa ndenge nini nde ba papa nso akomo koloba Jeannette mwana lem susu yo botami lobi lobo yebite libota o eza libota ya bata bozwi libota o eza libota ko tika la boyete libota eza libota bozwi eza libota bato bazanga te mais mutu o efaza na bozwi eza mutu azana motema ya monene ya kosunga ndenge yo zaboye ozana motema ya kosunga yango to moni oliozelaka mbongo kote pa mobali na yo po sunga sunga ka libota na yo na mbongo na yo moko na mbongo motoki na yo la championne ezalaki vraiment donc atali kanicité tata mwasi bandeka papa mibale donc papa kulutu na papa leki na tata mwasi donc famille ya papa misaka baye kotala nga na kikuku na ngai na tiki mwana ya mwasi tusika to anda kofana na ende kwa mobali na ngai azokengela biloko na mesa ngana yambi bato juste ka liboso ya moi chambre salée ska to anda kofutela la championne na mona tata mwasi abimisa bato balobaka o nzungu moko ya salite te tata mwasi nanga bimisa nzungu moko ya propre ya mukie ya aluminium na mwa kifinuku na mbeli na kati donc nzungu kifinuku mbeli na kati na kitalatala moi kitalatala moka mukie babi nyonso oyo za nango yango besoin yango nzungu eza pona kolamba bomengo kitalatala eza pona kotala eloko nini yo kosala po sala nini opesa yo bomengo la championne na seka na zwa yango na bien en tout cas bino penza boko changer te oh na men to mela pe mo masanga moi secret papa ba melo ba koka komela to liepe ya ko seka na zoki na ngango kaka selon discours na bango ke fona banda ko sunga na mbongo na ngai moko donc eza juste kaka symbole eza juste nini symbole la championne bata misala mabe ba yebi bible balobi tala nani o Jacob ava kufa apambola bana na ya lobaki nini asengaki mwana ne akende koboma nyama po asala nini apambola ye yo pe biso baboti tolobi ke biloko oyo ezali pamboli oyo ekomemela yo mbongo nzungu ezali nini oyo banda kolamba il faut tokaka air nyonso donc mbongo il faut tokaka awa kitalatala ezali likanisi oyo banda kozwa likanisi oyo banda kozwa pona kosala nini okosala po mbongo esala nini ebotaka bandeko ndeko na biso Jeannette aseka na ye azwi nzungu alakisi mobali ne ba papa bakei alakisi mobali ne voilà atuni sikoyo tantine papa sikoyo nazo comprendre te sikoyo bozonge ko buta wapi bi baza ko insister famille eza famille ya bozwi mwana famille eza famille ya bozwi tata mwasi na bino azalaka muta bozwi biso lelo so to comme kozanga ta mbonga okende ko traiter na mo po ya kufa et puis mutu oya azaka na bozwi eza mutu azaka mutema malamu eza mutu azaka mopimite mutu azaka na frein à mettre mutu azaka na facilité ya kokaba ye wana ndende yo to moni penda ke ozali ko mériter place yango bandeko siko na osala ndeni babi mwana ningisa kaka maboko ndezo ningisa maboko boye ndozo teka boye yo sala kaka eloko nyonso ko sala yo ko mona mbongo yo sala nini mbongo ekolanda yo kolanda mbongo la championne na seka na yepe na beteli mobali nanga lisolo talaka mibalo batangi mingi bazalaka pe na réalité ya vie na bango ndenge mosusu donc soki pandimaki soki pandimaki te ngai kaka nzambe kanda yebi mais aminimizaki na yango abi c'est comme la bénédiction donc ils t'ont amené la marmite et tout va expliquer c'est pas un problème le bitiakango na chambre eza marmite akolambela te mais eza marmite juste kaka ya nini o ya symbole o ekosala nini ekopesa yo mbongo yo kosunga libota na yo olotalelaka mobali yo moko banda kosunga libota la championne na pese exemple na tekaka bakwanga na ngai bakabri ba Thomson na kotumba ya kokalinga ba biloko na nga mike soki recette na nga par jour ezalaka 20 dollars ou bien $30 tango na accepté
nzungu wana lobi na mona ke na sombi ba biloko na ngende na sala kana épicé et tout na banda kotumba après midi donc tant na ko sala recette jour wana la championne et doubler ta fois 10 par exemple soki na teka lem sous $50 na mona nini oyo mbongo neti $500 marchandise à $500 exacte OK na sombi na ko za na $500 na monité ah na sali nini na compte mbongo oh makamnini na okende kotala tata mwasi na weekend pona expliquer na makamnini nga naza komona après nini o absence présence na bango na komi komona mo bambongo mo ebele la championne lobi nango soki nazoki 500 lobi nango ekomaki 1000 donc vraiment na komi kosala recette ya ebele par rapport à biloko na oteka naza si bozo comprendre ngai mama lem sa na fond lem suka ya biloko ya teki ya $100 bénéfice ya kozwa ya $50 ola teka nyonso za la $150 mais etanga otanga mbongo mona $1500 e uti wapi azoyeba te abike te na kusala na kende kona kuta na tata mwasi na weekend po ba mesana ki na tata mwasi ne bandeko msu ya papa mibali wana mibali moko awuta kimboka mususu pa zalaka ne mais donc ba mesana penza te par rapport nde ba mesana na tata mwasi na ye ndeni mama na biso Janette a décidé ka kende otala ndeko ya papa na ye aki kotala tata mwasi na bi tata mwasi makamni nga na omona depuis bino boyaki na nani na absence na bino na komo koteka na komo komona ba mbongo ebele boye na ndenge ni nde tata mwasi azo ba na yebisa ki yo libota o eza libota bomengo libota eza libota ya mbongo biso to pamboli yo to esa ki okaka ningisa maboko eloko nyonso ko sala nini ekotekama okomona mbongo na mbongo wana ko sala nini ko banda ko sunga libota na yo bato bakokufa lisusu na kozanga te donc okotangisa okosunga bongo nde biso to lingaki la championne namoni nanga inconvénient te namoni nange loka mabete na lamukanga nanga pe na minuit te nazoteka ka biloko na ngai tango na kotanga mbongo namoni mbongo esali nini emati bandeko na ye kolonga wana na sa esi chambre froide donc soki kaka osombi biloko par exemple ya $3000 tango ya kotanga mbongo ba 30000 donc ba mbongo moko ya koleka ba mbongo moko ya koleka tango ba kese ba otanga mbongo eza normal mais tango na oyo kanisa mbongo na contrôler mbongo elekaka kaka donc lobi kete libota na biso eza libota ya mbongo euta depuis bokoko depuis kala donc biso toza bato ifo tosala nini tozala na mbongo la championne akombi kokende wapi kokende nini oyo bachine kokende balome donc kokende bamboka mpona komaki mpenza mwasi ya mbongo akomaki vraiment na makoki esalaki 2 ans la championne a 2 ans batungisaka nga te eloko moko te nini te nayebi ke nazalaka na mbongo na zui bambongo ya bato pe fale na sala nini na voyager po tosala nini totia ba conteneur ndenge ezalaka kaka po na kotaki penza na nini o ya nini ya chambre froide donc na komaki penza na ba fournisseur minene ya biloko na ngai moko donc eza kokita ba conteneur la championne na compte mbongo nde par exemple ozo voyager jeudi na compte mbongo mardi mbongo ezokoka te mardi na tongo mais ko vérifier so mbongo na ba après midi mbongo ezokita donc par rapport montant nga nazalaki nango na oyo na ndeko senga o ifale nazala nango ezalaki mukie bande kokoka te na bitenda ke lokuta na tata mwasi makambo nini ezokomela ngai mbongo botaka ediminaka te ndenge nini ekita boy na kokuta na tata mwasi na bitata mwasi ngana nini na voyager jeudi mbongo botaka a chaque fois nazotanga mbongo ezokita boy na ndenge nini nde tata mwasi ya koloba kete nzungu wana etikali vide il faut sala nini otondisango Janette na otondisango na ndenge nini na bimwana kasi osala makambo nyonso yo talaka na kitalatala moto yo kopointe yenda koleka na nzungu la championne tellement pressé ya kokende voyage mbonge koka tata mwasi ayebisinga ndenge wana na keipe effectivement na nzungu bapesaki ngai na zwi na tali na kitalatala na mona famille mobimba la championne famille mobimba na mitu ya ba famille wana ezana baneti par exemple donc au mona Maria Lusamba azana prix na ye ba combien sur Maria Lusamba $100,000 Maria Lusamba $5,000 Gislem atumona $1 million donc quand on la kitalata ozo mona chaque membre ya famille azape na valeur na ye aponi oya kokai kopona aponi kaka abila champion na kata te ombeli obote na poni kaka tango na poni mbongo esali nini etondi mbongo montant na ndeko luka
et boti sous plus. Na ki voyage, na sali makambo na kokai kusala, na livre bateau, bazali na besoin ba nini, donc femme d'affaires, la championne. Na sala ki ndengwana. Après 2 ans, comment qui chaque année, il faut ngai na sala nini, na tala, na kitala tala pour na livrer, muto ke no kota na nzungu, po nzungu tokaka. Nzungu ko tika la vidité. Ce qui nzungu kiti, so nzungu tokate mbongo sali nini ekiti. La championne, na ndeko sunga. Na bato bandeko uta mboka bayeba ki adresse ya lopango na ngai. Dolonga ki na ki locataire na somi mapango mibale. Na sombi mapango mibale la championne. Donc femme d'affaires. Nazo sunga libota. Ba o baza ko bota bana santa ata ba ko ya na ba fandi la msusu ko mona na lopango ndo bato batandani boy ba ozela. Yo sala nini opesa bango nini oyo. Mbongo. Soki po lingo loba mabe ko loba mabe. Bino bana basi musala noka ko bota ko tanga te maloba mabe. Comportement nange kuma ko changer tango na kuma ki na mbongo. Atoko loba moko pesa bango mbongo. Ba ope ba oya ko tangisa bana kaka wana. Donc wana ndo zo nini zo point de contact. Point de contact na bango yo za na facilité soki otalika na kitalata muto yo linga leka na nzungu aleki na nzungu. Soko tali na kitalata la muto yo linga sala nini aleka na nzungu aleki na nzungu bandeko. Bandeko. Alobi libota nyonso. Donc na koma ki nzambe ya libota na ngala champion. Na koma ki nzambe ya libota na ngai. Muto akufa na famille ngande na kokunda. Donc ndeko ya kufa ki wana o nga na ponaki na kitalata. Il fallait na voyager, bon izo kita na ko mona tata mo sabitala kaka na kitalatala. Natali na kitalatala. Asali nini? Aleki. Ayo okufa na sima na ngai. Tango akufi, ba bengi nga pe na zali deja na voyage na bikete, bo zelanga sulu na ye bon to sala ni to bimsa, matanga to lila. Nzambe alibota na ngeza laki ngala champion. Libote ko sala loko te sans batu na corps na ngai. Atake yo muta ko bala lobi kete nga na mbala na to yoka na jeu na bite nga na jeu na ozala te to bala na out. Il faut ezala out. Il faut ezala out. Na koma ki lokola nzambe alibota. Oye présenter nga mobali na lobi mobali o te kande na lobi wana mobali wana te boko kende ka boko panzana eko simba te. Oye na mwasi ya tala mwasi na lingi na bala ye mwasi o te. Kaka nde na lobi boko silana. La championna ndoki zoba na ba papa leki wana mibale na tata mwasi na ponaka pe babana na bango na kitalatala ba yebi peke te mwana soka kufeza po Janette aponaki ye ba yebi nzambe alibota basimbisanga mbongo akodi mbongo akisi alibota sana yeba yo monika net na loyenge yango kebisa mutu nyonsa ko yela mutu oboye keba o simba kaka te na simba na ndenge nini ko sala nini foko tuna o moni clair te na moni clair te ya mona ke oneti je ba yeko kumisa yeba bi mama ozali mama okabaka tala na ke nini oya wa opération yo ndo sungi soko sunga te lenga ki na kufa kata mwasi na yo liboto ezaki libota ya mbongo libota ya mbongo to koma boye po muta mutema malamu ya ko sunga libota zate me yo nde to moni na mutema wana yo ndo za na mutema kusungu sungaka libote lobaki yo sungaka bandeko moni nzambe ndenga sala ka bana na ye ayebi kete la championne ndenga sala na mutema compassion motema ya mawa eza na bato musuba koka komona mutu na mawate eza na bato musuba koka komona mutanyoka mate mais eza na bato mususu obobota milibota bakoyebisa ele musuke ndeko entela za gravement malade ya etaliete asa ndeko na ye mais etaliete donc nde tozalaka nzambe atia mutu na mutema na ye bamisuba na mutema compassion misusu bazala mutema etalinga te je m'en fous chacun pour soi chacun pour soi Dieu pour tous. Mais ndeko na biso Janette yazaki na mutema na bila champion depuis na ndako kende classe atali pa nanga ifona kabwana baninga yango satana amona kaka étoile eza pa ya mutu pa ya kosalela yo oyo nzamba tia kati na yo a déposa kati na yo nde yango wana nde akozala nango besoin po ya kosala nya bayeba na kosalela yo ndeke mwasi wa bila champion ekoma kibongo chaque année première année tant on a simba ki biloko wana année liboso na sala kele ote deuxième année nde na yaki ko sala après après ko sona tata mwasi nda expliquinga ke non nzungu wana ko tika la vidité donc nzungu il faut tokaka nzungu il faut tokaka ko tika la vidité ki tala talo ba pesa ki yo tala kaka muto yo monyo ko sala nini o yo ko pona nde ye wana la championne tant na otala na kitala ta ya libota na ngai chaque membre ya famille azana prix na ya azana valeur par exemple mususu azana diamant
rouge, mosusu diamant vert, mosusu diamant vert noir, mosusu aza or. Mosusu aza nini or ya nini o 22 40 18 14 9 dans le bibongo zo mona ba prix na bango. C'est à toi maintenant ko yeba ko choisir soko lingi pour ya makasi bente pour ya muki. Ndingo wana chaque membre ya famille azalaki na prix tanga na otana kitalatala nazo mona ke na lobi ke te. Maria Lusamba azana prix makasi par rapport à un femme mystique. Mana patience ya prix na isa 1 million. Naza ce qu'on a besoin 1 million bende ni soka poni mana patience nda ko sala nini akokufa. Abi famille telme za munini. Famille telme za munene nga mutambongo nanya koki atako suspecter nga kete mutazo sala makambu yo wana Janet te ngande na ko ya na sponsoriser matanga batu balie ba meli tanga zo kota na matanga ba bazo tele bazo pesa mbote donc nzambe ya libota ngai ba besoin nyonso tu ya famille na mutu na ngai ba demande nyonso na mutu na ngai zo la mukana tongo do to kuta bango le 5 ou bien 10 ba msusu ba utaka mboka bazo ya kosenga mbongo ya nini ya commerce donc nazala ki esclave ya libota na ngai soki na kobenga ngo nzambe bente esclave ya libota na ngai na mutu ayebi te ba papa ba kotinda yo zana besoin mbongo kasi kende pa ndeko na yo donc banki Lambert ya libota ndengai mais ngande na zoza risque ko mataka na bavion ko kitaka ngande na zoza risque ya kosala makambo wana malgré mbongo ezobota tala kindoki ya buzoba tala mbongo ya buzoba bato ba pesinga bango moko nini oyo nini wana nzungu wana ke eza na mbongo eza na makambo bango moko ye moko na no pas se traiter fallait ngana bimsa mbongo na ngai ya mutoki fallait bimsa mbongo na ngai ya mutoki la championne na salaki nzambe ya libota ta pendant 10 à 12 ans na pesa ki baona kokai ko pesa na pesa ki baona kokai ko pesa na ndeko pesa mingi ba jonker bato bazaki na ba prix élevé pour maman lobi tanga zo tala na kitalatala chacun aza na prix na ye ba prix élevé ba jonker ba ki pumbulu pe bazalaki donc soko tali na kitalatala okuta ba généraux ba colonel ba lieutenant na ba likilik alors bezalaki ndengo wana c'est comme ça Bible peso tali sabiso mutu na mutu nzamba pesa ye don mususu azana 5 mususu apesi 3 mususu apesi moko donc bo mengo ya ngai na yo ekokaniti tokoyo ko sala musala ya YouTube mutu na mutu azana ngonga pe grâce na ye mutu na mutu azana nini na o nzamba tie kati na ye yo soko comprendre loko wana okozala jaloux te na muninga na ko pambola nzambe so na moni ndeko na nga cœur sensible mwana mama musala nezo kende kitoko donc Nathalie Ren Masando kuna mama abiso na pamboli nzambe na moni anima kakala kuna na pamboli nzambe na moni ndeko nani oh mama Ijika bébé je bénis l'Éternel na moni mama Mikenga kuna na pamboli nzambe pourquoi oh, la comparaison n'est pas raison muto zo comprendre na mokila ko sepena lipamboli ya moninga mais yo soko zo comprendre te okokoma jaloux tu vas pas comprendre que te nzambe nenga kela mutu na mutu akitisa eloko moko particulier na mutu oyo ngana ko zanango Quel sensible aux anangote. Oh, quel sensible à zanangana aux anangote. C'est ça. Maman Janet Abila championne. Tant ozo tala na ndenge ya kisi pona ko sacrifier moto yo lingi. Ozo mona mutu na mutu azana pri na ye. Mutu na pembenye longi na ye azana pri na ye oyo donc oyo azana ngo. Dango ko mona mutu oyo azana pri élevé par exemple. Oyo azana jonquier obente général. Selon de yaza ko mona soki akeya zwi kisi ya mbongo esimbi mona mutu musu pas zwi kisi ya mbongo me mbongo ngo nini neti papa na msasa yaki pousse kisi ya mbongo me po apusa ka pousse donc malgré wana nzamba salaki ke yaza ne muta bozwi mingi te atoki ko simba kisi ko leka te po nzambo ya kela yo atiaki yo na limite moko boye ozana fond moko boye zali wana c'est comme ça c'est ça c'est la loi de la nature. Ils ont des gens. Ndeko mama lobi la championne. Na pesa ki mingi, ils ont ba jonker, na pesa ki ba général, ba colonel, ba caporal, na famille, ba tika li mingi ba ki pumbolo. Tellement na koma ki na niveau élevé ya mon la championne nga na ndo de donner ba 10 conteneurs. Tellement na koma ki na nini niveau élevé ya ki mon baki pumule bandesi ko simba te tala mutu baki pumule bandesi ko simba te bano ya ngai bazaki jamais ko monana na kitalatala
naki okuta na tata mwasi na bi tata mwasi ya minene ko elanga la championne conteneur ekoma il faut kokende ko déloigner na yebi kete mbongo na zwaka par exemple ceux qui na sali recette à $30,000 et bimseranga ba $300,000 donc le temps de 3 jours na ko kanisa mbongo na ko sala nini na ko kende ko zwa ba conteneur wana la championne mikolo wana mbongo ebola ko bakisama mbongo ekomi kokita mbongo ekomi kokita natali na kitalatala na meka kipumbulu na meki kipumbulu me mbongo ezo pesa mandenge na za nango besoin te na kokuta na tata mwasi alobi eza grave meka kotala esika bana na yo oyo boti alobi tala satana et peut-être zalaki kitalatala ntango na nde kotala ngo na omona bana nga te po bana na ngai bazaka ya ngai te baza pe ya mutu mususu malgré famille mobali nanga bande ko lia mbongo nanga me bango bande ko mona na te na kitalatala ezalaki kaka likambo ya libota na ngai bandeko eyelinga ndongo bana na ngai ndenge nini tata mosabi oui parce que oza koluka neza tellement makasi depuis banda koluka mbongo yokomi nango besoin siko eleki tellement makasi donc o eza lisu likambo ya famille te il faut likambo ya makila na yo la championne mbongo donc moni que tellement signé so komaki mwasi wana bato ba yedo lingi ko kitate la championne j'étais prêt na talibana na ngai nazalaki mère de 5 enfants na taliba po ya bana nyonso tu na bana nyonso nga mona botaki na libumu na nga moto ande ko peser plus c'est ça qui mwana nga ya misato mwana wana la championne banda ko loba na âge 9 mois atambola donc ozomona différent na bana nyonso tu mwana moko ma yelo za na likanisité la championne yende na bana nga nyonso na boti 5 o ya 3 na si bozo comprendre nde mama zoluba donc tanga zotana kitalatala zo ba pripe ba pri oyo mutu aza ko vo mwana ne ya 3e dazalaki na valeur mingi par rapport ya bana nyonso la championne ameka boy abi la championne ameki na poni fallait mwana leka na nzongo mwana lekite na meki na poni mwana leka na nzongo mwana lekite la championne wana tozo kende neti 13e année ya depuis na banda kisi ya mbongo depuis na simba nzonga libota na ngai na poni mwana nga mwana lekite na bengi tata mwasi na bitata mwasi nga na omeka esale makaboete yo ifo ya yo ka tata mwasi nanga lobite wana ezaka yo moko nde fo sala ngo po yo ndo za na pouvoir wana yo ndo za na pouvoir wana soki ezalaki ke ngana azalaka na makoki wana ntango ndeko na nga kufaka balingi bapesanga wana ezaka yo moko nde fo sala ngo la championne na meki mwana nga 3e esimbi te na kisi apa oyo ya 3e ya liboso nde siko azalaki na mwa valeur na nsima oyo ya 3e na meki mpe ya liboso esimbi te tata mwasi alobi soki esimbi te yo moko ka nde fo sala nini oleka la championne alobi tati ngai moko naleka tanti nalobi oui nzungu eko otikala vide te lokola bana oyo poni ozopona bao me bazolekana na nzungu te moyen nzungu etikala vide eza te yo moko ifo sala nini yo moko ifo sala nini oleka wana tata mwasi afandi na salon nga na okotaka na chambre nde nazosalaka makambo wana oh na ndenge nini tata mwasi alobi zonga kaka oyo komona depuis na banda kotala na kitalatala la championne nanu na mona elongi na nga na kitalatala te ntango tata mwasi alobi ke te lokola bana oyo ozopona ezosimba te il faut yo moko zonga na lisusu okende kotala elo onyo komona kitalatala la championne ntango nazongi na kitalatala nde namoni sikoyo elongi na ngai epesi nga kobanga na bimi nalobi tantine na mimoni ngai moko kuna na ndenge nini tata mwasi na banga alobi oui po mutu nyonso ti ozopesa azondimama te sikoyo yo moko ifo sala nini omipesa la championne na nde na kweya na bambana wana na kobanga po nayebi ke soki na mipesi na miponi liwa na ngai esalanga somo na bambana nakenda kolamuka na nini na hôpital mobali na nga azotuna nini kuna ba conteneur ya bateau eyaki fali nakende kodédouaner esi ekomi babandi kobenga la championne mbongo ezokita kaka ezokita
Mutako lebisa mutako pesa azate. Il faut kaka ngai na sala nini na leka. Po bano nga moko na boti. Mwana nga misato na meki e simbite. Mwana liboso na meki e simbite. Tata mosa lobi ke loko e simbite fo yo moko. Alobi tala diable. Atiki nga na régné pendant 12 ans presque 13 ans. 13e année yeko senga bana na lexa bana simbi pete. Abitala motema mutakoma hanango. Donc oza focus, oza focaliser na makambo donc oza prêt à kopesa mutu nyonso. Et loke banda ki lokola malamu. 2 ans batungi sangate. Na teka kana tanga ka mbongo mungu mataka. Na teka kana tanga mbongo mataka. 3e année nde fallait na sala nini na banda ko pona ba mamba famille. Et bato bakufa parmi bana tata mo se bazana kati, bana ba papa o bayaki wana bandoka papa nanga. Bazana kati. Ba yebi bikete mwana na biso bana biso nde bakufi bo ezali po ba leka po libote za na mbongo. Satan akozala mwasi na akozala papa na ona tongo na moi mais na buto za ka sans pitié. Sans pitié. Sans pitié. Pour tata moi si nanga yebi saki ngata na bi. Oh, comme soli kamba bana bi ezandenge wana. Ezandenge wana. Ngai bana baleka na te pona pouvoir, pona bomongo, pona mbongo ya libota. Abezala kandenge wana. Eza lokola tour ele kaka. Oh, kuna soka linga azui koto, azui na libota, azui koto, ezandenge wana. La championne. Na lamuka na hôpital. Na yebi ke ezali wana ngai. Na yebi ke naza kokufa. Kuna mbongo ezo sala nini, ezo kita. Et ça linga lokola trouble. Et ça linga lokola trouble. Malobe kimi nga na munoko. Malobe kimi na munoko. Alobi malgré. Nazali ko sala mbongo akisi mais. Lokola nazali muto na kabaka. Depuis avant même makambo mbongo akisi. Nazali pe moi engagé l'église. Nande ko pesa moi ba mbongo. Ate misala ya mabela championne. Et c'est que biki sanga yangwana. Na clinique universitaire. Na clinique universitaire, la championne, pasteur, na biso comme le pasteur Jean. Nda yako bonde la pona ngai. Ayako bonde la pona ngai. Ebsinga bi ma sœur Jeannette, nazo mon esprit de mort. Dieu t'a accordé une deuxième chance. Ce que l'obité, liwe tele mi poezo yo. Liwe zana mbetu na yo, na mutu ya mbetu. C'est mon pasteur Jean. Nde abonde la pona nga la championne. Nde na yambola. Nabi papa. Oye baka lisusu. Likambo ezalaki boye, ezalaki boye, ezalaki boye, ezalaki boye, ezalaki boye. Tata mwasi na bandeka papa baya kotala ngai, bayelanga nzungu, bayelanga kitalatala, bayelanga mbeli. Balobi ezali bozu ya libota. Na sala lokola bango papa, na boma bato. Na boma me bandeko na ngai. Na boma ba cousin, ba cousine. Pona mbongo. Ponzungu wane fale toka kaka. Isa ina besoin ya makila. Kitalatala wana mbeli wana ndezo kende koboma na ndengo nga na yebite. Mais il s'agissait kaka na pointe muto na kitalatala. Lobi na ngobenta premi koloboka kete cousin moka kofi. Donc azala ka membre famille ata na brazata wapi ya kokufa. Surtout bato bandeko ya kosenga mbongo. O zotangisa bana na bango. Donc ezali ba point de contact yo bandeko kosala ni kosala. Na bango. Mais malgré ça, pe na tatoli, naza ko insister la championne. Eza na famille, eza nga batu msu bazara ba bola teti. Azana na bozuite. Azana na mbongo te, mais ayaka te asenga yo lisungi. Yo moko le mso kokuta le mso mana patience. Ndenge ni na mona ramira buka te. Yebisa mira buka kete, ya nani azo sala nini, ya Jeannette azo lukaye. Malgré azana bozuite, atika jamais ko tia makolo na ndako nanga kwa lela pasi. Bazala ke belepe na libota. Ezali bato nyonso te bandako ya kosenga na lokoso. Bato nyonso te. Misusu pe batikala te. Nde nzambe kaka simbaka mitema bato misusu atikala te, batikala koya te. La championne, babondela pona ngai. Babondela pona ngai. Pendant que nazalaki na hôpital, tata mwasi na biso na bandeko ya papa bakenda kozwa biloko na bango. Biloko na bango ezali nzungu. Kitalatala na mufinuku bakenda kozwa ngo mobali nanga yekoloba kete bandeka papa baleki baki kozwa nzungu na bango nde pasabi il fallait pas opesa il fallait tobondela pona ngo pour boire bango mais loko sopesi eza problème te la championne na sombaka ba mapango mibale na limité ma quand je dis mapango le loto na tikalata na moko te bakolo nango bamonana. Bakolo mapango bamonana kino ba mikanda wane zalaka mikanda ya faux. Bato batekelaka ngai. Balia deja mbongo bakenda.
Et comme une longue histoire na tribunal. Donc na oloba bo na bima maboko pamba. Na bima maboko pamba. Yango tango lobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il s'accompagne dans quel chagrin. De comment maman lobi c'est qui non sama. Azo seka. Azo seka na bandeka papa na bango azo kansa ba osalise ba jebo limbisa nga po histoire ezali tellement mla ifona yimbola bino bo limbisa d'habitude na linga vraiment ko leka ba 20 minutes te. Lelo to oloba. Lelo to oloba mama na biso na par terre. On dit mate ke muta simba kimbo. Na tona bi mama kasi bano yoboti mwana ya misato na bi la championne. La championne. Mwana na nga ya misato aza docteur. Aza docteur, mobile naza docteur. Baza na polyclinique na bango moko na ngaba. Asimaka mbongo na façon za na likanisite sata na yebi. Ndeto bota kabana, ndeto bota maka mutu na mutu azaka na lipamo leo nzamba tiaka e dès le bas âge. Yango mona ka bato misu minei bakoyi ko mona étoile la mutu. Okuta na mobali apandeli yo bambongo a mona soka pesa $5,000 toi tu vaux 5 millions tu vaux 5 milliards albi mwana na ngai donc non kaka ndenga zalaki na prix ya mutuya aza ko exceller na nyoso azo sala yango na ngina pesa témoignage na ngai na pesa témoignage soki lelo na faute la kanda côté. Eza pona mwana ya misato wana asombela maman na papa na elopango. C'est pour notre troisième enfant. À cause d'elle, tout se foutait là d'un côté. Tout comme ma propriété na mboka Kinshasa. À cause d'elle, je peux me déplacer. Aucun d'Europe, kozonga. À cause d'elle, bande kone ba mata mikili. Yango wana, li pamboli ya nzambe ebumelaka. Nasalaka nzambe alibota na ngai ou esclave alibota na ngai eza mawa. Et j'ai compris après quelque temps lokola ngamoko nazalaki na esika wana naki ko comprendre avec nzungu oyo eke pa cousin tel cousin na ngamoko ya mobali nde azwaki yango parce que eza facile komona omona ka mutu diku apafuki omona ka mutu diku donc mbongo ko bo comprendre sike utité mutazala mutapase mutamakolo donc akomi penda malam tu comprends directement que nzungu eke pa ina ye yango na ye ko beta isolo na ngaki mbongo akisi libota na ngai nga Janet na simbaki nazalaki nzambe alibota ona koloba nde libote kotosa ona koloba nde kotosa jour ona koloba nde bakoyoka date ona kokanga yango nde kosalima mutakufi ngai nde na kopesa mais malgré ça la championne baso nyoso bande ko yepa na ngai te eza na bato mususu bazanga te bakelela to kotikala komona ye jamais epai na yo bandeko. Dieu nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre ezali ka mususu koyoka ngo kilo ndeko moko boye na bomposi no bike ndeko nanga zaka na bozwi no kenda kotala yete nzambe ndazo kanga makolo no pa yebike mbongo wana eza mbongo ya malonga te communiquer ezake mibali bazali basi pe bazali yo oza na posa ya mobali oza na posa ya mwasi benga la championne boko solola la championne ko yebisa yo kete ndo bengi ngai nga na tambola ka boye ko benga ngate po pesa nga balwa na yo ngai pa na nga wana eleka te simba te vraiment na lingi bino ya trop mbote mingi na bino ba o bozo temps ya ko partager mbote mingi na o yo zui temps ya ko aimer parce que ceux qui osa ko aimer o aimer vidéo ceux qui écoutent na plus de 100 j'aime YouTube a la facilité à recommander yango. Vous pouvez voir maintenant que tout ça comme matana ba vie pourquoi quand on a plus de 100 j'aime vidéo ça la facile recommander. Ndekota les vidéos. Na yebi nanga ko zaka mutema mabe. Yo ba dota yo ba msuba bota mana mbongo yo bota makana mutema do mona neti hotel la championne j'aime akoma mutabo mengo. Mais bon mengo yo to mutuko pambola ngai. Nzambe ko ayebi ngai. Depuis. Merci yo partageaka. Merci yo zang sanga ko tia j'aime te. Nzambe nanga pambola yo.
Tokutani mbala sima bolimbisanga parce que les temps moulaï, je vous dis, ma sœur a parlé au moins plus de 3h30. Na mira quand même que ça anine pour résumer du solo. Mais oh, ils avaient qui tellement, il fallait la kende lango pour vous comprendre. J'espère que bo limbisinga. Gros bisous na réunion sozu quand on landangai, ko bossa na teke li pamboli anzamende salaranini. Et s'accompagnera na pas cité, quelle que soit douleur, aux zango yo kota inango, yebaka kezanini. Ils ont momentanément écoleka. Il n'y a pas de victoire sans combat. Donc c'est la vie. La vie n'est pas seulement faite de roses. Dans la vie, il y a des moments où on peut pleurer. Il y a des moments où on peut aussi koseka. Donc c'est ça la vie. Tant où les liés bakezangonga. Okoseka. Tant où zangi bakezangonga. Okosala nini okoseka. Okende kokota bekurta kotate pour la biloko ya mokili. Il tomba nini. Et que sera à l'homme de gagner le monde, en fin de compte, de perdre son âme. Et ça t'en a tinate. Na lingi binu ya trop, tokutani balasima. Bye bye.